Bonjour peuple congolais. Mbote na baninga nanga nyonso otobundelaka mabele ya Congo. Ingeta le Congo d'abord. Nga mama Sylvie na elelo po na solamke mamba mboka. Oyo ezoleka na kati ya mboka na biso ezali pasi pe mawa mingi. Oyo ezoleka na Congo. Soki lelo Congo ezo marché te eza pona ba faux opposants d'abord mikonzi ya mboka na biso baza na mawa ya mboka te. Baza na besoin baza kana posa ya mabumu na bango ba famille na bango etu baza sans pitié. Po soki lelo biso ba congolais tozaki na bomoko mbelelo Congo eza libéré tellement que mutontazo bunda intérêt personnel na ye. Yango lelo tozomona même na kati ya combat tobande ko bunda liti na biso ezaki malamu bitumana ezaki malamu ekomi na division pona lokoso pona songi pona bongai pona makambu nyonso ya mabe. Yango lelo combat ekoma divisé, yango lelo combat ekota mobulu, yango lelo bato ebele ba se retira po ba moni ke y a rien de spécial. Soki lelo ba Zimbabwe baza na ba combattant na poto te. Soko na Burkina Faso babekana ki Blaise Compaoré bazaki na ba combattant na poto te. Nous les Congolais tozaka koloba trop de vidéos bongaye le kibino ki songi karabino makamne sobeka yango bino yango Congo zo marché te. Yango Congo zo marché te ki fanatisme le kibino. Nga na esa bino mikolo songa mama Sylvie ndenga pena na ya awa na kati ya komba mutu ayaka na nga na komba te na masuwa mutu tende balobaka na kati ya armée na masuwa mutu te soki bozana ba makamna bino mike faut pas me mêler dedans. Non à part combat na vie mususu j'ai ma vie privée. À part combat naza mama na kati ya ndako tant nanga nuzaka pour la mboka te. Non, bien sûr je suis là, je réfléchis pour le Congo. Nabunda na front, nabunda ya modèle nyonso ya bitumba. Nazu moi recul, c'est le temps de réfléchir. C'est pas question de parler aux vidéos, aller se mettre devant l'ambassade, moi j'ai déjà fait tout ça. C'est pas que le matin tu te réveilles le matin, au un message na privé que voilà maman Sylvie il faut mobiliser batou devant l'ambassade. Na kati ya Belgique quand ngam naza combattante, il y a plein de combattants qui mobiliser ango. Ngala 2016 na bane koya na ambassade avec ma beki le babuki nga lokolo. Na nga ze ko tina nga biyaka na devant l'ambassade. Je suis désolé, arrêtez de m'envoyer les messages comme ça. Je me réveille le matin, nana ba souci à makabu mususu, allez, à part qu'à combattre, toi na souci à vie na biso, toi na souci à bana tango mususu ça ne va pas, toi na besoin de souci à kuna mobile ça ne va pas, toi na besoin makambo belé na mutu na biso. Nga la kate na lamki na tongo parce que je nazangi makamba ko sala France zakana mambaka ya combat na mutu. Je me réveille le matin avec un message que voilà maman Sylvie et au sommet on a té meka ko mobiliser bato. Ngam naza chefté na combat la Belgique te. Arrêtez un peu. Arrêtez. Franchement. Combat ça ne marche plus. Bongaye le kibino. Songi le kibino. Division le kibino. Bon comme si combat le quoi musique na bino. Combat za musique te. Mutu na mtota na ba éducation na epa na bango nga na ki combattre pour tout ça la groupe tout ça la bloc pour ya ko finga naka ya ko tonga naka ya ko lobela makambo ebele non wana za genre na ngaite eza modèle na ngaite nga na ki na combat pour na bundela mabole ya mboka na bundela combat na bosolo na yaki te po baye banga na kati ya combat na yaki te po baye banga na kati je sais pas ya Bruxelles ou ya Paris je sais pas dans le monde non na yaki ko bundela combat na bosolo. Ne croyez pas que ceux qui ont les bandes dans la marche, ou bien aux un rassemblement, ou bien aux autres à la vidéo, c'est ça qu'ils ont des vrais Congolais au bout de la mboka. Non! Ils ont des combattants moussous bazali, des combattants moussous bazali, au moment de la marche, ni la vidéo, mais ce qu'elle est en train de faire, alors ça la plus que les gars tabino besoin la carte balabala. Au monde. On a beaucoup parlé, on a beaucoup marché, il faut que la stratégie moussou.
hein ngana yaki na combat pour la mutu te mais arrêtez dit hein arrêtez de m'envoyer les messages hein arrêtez de m'envoyer les messages tant sous yo la mou qui bien yo za bien tant sous maman Sylvie na za bien te hein à part combat j'ai ma vie à part combat naza na vie hein naza na kati ya ndaku naza mama bana je suis mère de famille à part combat dans la mamba je suis pas disponible pour faire les vidéos je suis pas là disponible pour mobiliser les gens je suis pas disponible pour lancer la makamususu ya combat alors ceux qui ont monnaie aux êtes disponibles hein au lieu de m'envoyer les messages en privé je préfère mobiliser les gens ce ngana na mobiliser parce que ngana na un impact que les cabino hein moi je n'aime pas ça na lingi bongote s'il te plaît ceux qui mutavani na kimia na côté azaleli botika ya vanda kimia s'il te plaît moi je veux pas de problème avec vous na boy penza na boy to bundela mboka batu bazo kufa bino bwana souci à Congo batu bazo kufa vous êtes là en train de faire de n'importe quoi vous êtes là en train de je sais pas quoi hein ça c'est pas mon style c'est pas mon genre hein nga na yaki combat na mutute na yaki combat ko sala compétition na mutute na yaki combat pona yebana te na yaki combat je sais pas ou quoi hein tala na mboka na so bato bazo kufa tous les jours tala na mboka na so ba classe ezate ba hôpitaux ezate il y a rien de spécial na kati ya Congo il faut qu'on ait un souci à bongo il y a les gens même qui restent à la maison il y a batukutu basala ba vidéo te il y a même batukutu ba kena la ba marche te mais ba na souci à mboka ko leka bino bato bozo mila kisake bozo na souci à Congo leka batu nyonso hein nazona ba nos frères oyo do tinde la message moi et toi depuis on est amis sur Facebook on n'a jamais parlé de ça so ba do tinde attention arrêtez hein arrêtez avec moi ozoyoka hein bon ça la polémique na bato bo ça la polémique pas avec moi je fais pas les polémiques avec vous non ngana yaka combat na zara na ba groupe T hein na meki un peu connu ni quoi approcher un peu il y a trop de problèmes c'est pour cela que nazonga sima hein toi qui bundela mboka be toi ko fingana ou be toi ko landa la vie privée ou be toi qui makamba ko zana bonga ou be toi qui na makambo quoi combat bo pandi combat na lokoso na bino bo pandi combat hein arrêtez dit hein arrêtez hein mutantaza na stratégie na yazo bundela mboka soki na monique na ke marche na ke conférence na ke boye et foutu le côté zo bomba bat bazo kufara kaka butu moy alors il faut changer les stratégies chercher comment on va benga na kanambe na kati mboka hein oh non trop c'est trop hein bolingi na tamta vandi comme baba il faut bolobisa non ça c'est pas mon genre et ça na nature na ngate et ça na nature na ngate moi je fais pas les blocs pour commencer à insulter les gens nga na sala ba bloc te pour la ko sala ba polémique non nga sala ngote et na sala ngote mutu faut dans la dignité na yo na bo moto na ona valeur na yo alors si t'as pas aux la dignité aux na bo moto te alors aux nyama ya zamba alors il faut pas mélanger tout le monde non moi si j'ai même pas le temps de regarder vos bêtises là na tenté alors il faut pas me mêler dedans le Congo va mal to bundila nde mboka na nukutu mboka ngo bosu yango te bosu bo panzana bo division totale et ata la posa kuta ko pesa mutu te po aya na ba conférence na bino aya na ba marche na bino aza la pembeni na bino hein nanu bosu mboka te bongo le lobby lelo so ikanashi alongwe to comme na bino na mboka na Kinshasa to bomana parce que kuna loi ezate et ko zala a mama Sylvia sala ngabwe na Bruxelles au futi mutu moko ata 100 € bomela ngai c'est pas bien et ça bien te hein je sais détail botika mamba ndengwana ngai nazo bundela komba na ngana ndenge nanga so na bina sala vidéo eza mutu mutu wa kotinda ngake mama Sylvie sala vidéo na ko sala vidéo na tina ngana kenda ba ambassade na ba beki na marcha ebele na kenda ba conférence ebele na sala ba vidéo ebele ils ont abruti on a rien ils ont foutu l'autre il faut changer stratégie hein oh j'étais un peu monté excusez-moi mes frères et sœurs hein le lot ozo mo na Kinshasa bozolo bo ba soda ya Congo bazanga na minduki te hein
basoda Congo bango na bazala minduki ti bango to bazo sasa ba mama na biso catholique bango to bazo sasa ba frère na biso bango mutu bazo boma kutu ezaki te ba rwandais comme bazala minduki siko na moi lelo mwana soki ya major wana akufi alors major oyoki pasi yo batu bamonaka yo yoki yango nde babomi mwana na yo soda congolais alors na conscience pour des miettes bozo boma ba frère na bino pour na ba miettes bo boma ba sœur na bino ole bo bundela mboka bo sangana na peuple bo zale longo po bo silisa bango parce que lobby vie sociale les ala malamu yo soda ofuta malamu po kengela mboka yo comme yo miettes vous pillez les mamans o bazoya même po ba ko marcher po na mboka ko boto bango ba téléphone ko boto ba mbongo na bango mike franchement c'est la honte pour les soldats congolais pour les policiers congolais c'est triste c'est la honte ndé moko pareil à na poto bo comme si combat moziki na bino combien za moziki te combien za moziki te toyeki kobundela mboka toyeki poto ya kosala kistar na combattre toyeki poto ya koyebana na kati ya combattre non là je suis pas d'accord so bo sala ba polémique na bino so bo sala makita na bino so bo sala ba makam na bino pas avec maman Sylvie ne me mêle pas dedans et arrête de m'envoyer des messages botika otinda ba message na privé pour ngana mobiliser batu ngala mobiliser batu te je n'ai jamais me demandé marche na kati ya Belgique ou na Paris non moi je suis juste combattante na yaka ceux qui mutabi a sengi marche pour na Congo na ye mais ngai moko mutulabi maman Sylvie na zui recul parce qu'il y a trop de bêtises eleki belé je pas le temps de venir encore marcher avec vous ni ma conférence na bino je pas le temps. À part combat, j'ai une famille. D'accord? Alors, Ingeta, les Congo d'abord.